mbote na balandinyo si émission oyo masolo pona mboka masolo ezala nango masolo msuti to robeta ni masolo pona mboka surtout o etali mingi sécurité ya partie est ya République démocratique du Congo mbote na ba abonné nyonso ya Bayoka News télévision kuna na YouTube pe lisusu balandinyo so o yali ko commenter ko continuer ko aimer ba page na biso pe ba publication et ça la biso bien il a ko encourager biso surtout pe sa biso force ya ko continuer lisusu ko luka makambo pe ko puiser ko na ba analyse ya malunga mais lelo na makambo to lobela de makambo to lobela 2 points seulement oyo permettre biso to développer yango pena malemi bon mona ba illustration rozala wana pendant que to mano sala ngo ba ko illustrer ba élément nyonso to kosenga pour comprendre vraiment ba analyse na biso et retenir sur nini et loko ya liboso lelo to lobela ezali message ya général o azali kuna na Ituri o azali gouverneur militaire ya Ituri lieutenant général Lubo ya Kashamaye pe asala ki message surtout arrivé na et ça qui bien la population nyonso ya kuna po batebele surtout biso ala Kinshasa bazo kanisa ke makambo eza shokuna makambo eza koyinda makambo eza kobeba kuna alors que ye moko déjà oza gouverneur militaire ya côté kuna asali message à confirmer arrivé na po atambola ki kotambola nini nyonso wana ezaka processus ya koluka kimia processus ya koluka kimia la raté que ovandi place moko ozaka na partie côté olobela côté ozolukela kimia te kimia pena baluka bango il faut kotambola ko négocier ko contacter batu ko partager ba idée ko se contribuer contradiction exacte na makambo ya koluka kimia neye pe asala kiango bien katambola gine partout mais aluka ki quelques personnalités ba notable badala ki ba chef coutumier ba militaire tout comme ba obaza ba autorité militaire te asolola kina bango kaka pona koluka kimia pe koluka ko sécuriser zone na ye bon mona déjà élément yango bazo ko illustrer déjà ndenge nini ayamba makitango aye déjà pona déjà auti ko tambola azongi bazu déjà ba compromis bazu déjà ba conclusion yemoko déjà atali population ya Ituri ndenge ni baza pour arrêter teli solo que ovani na bureau ozo la compromis arrêter pena solo yomoko kita sur terrain yeba makamnini ezoleka kuna bala kisoma mine eleka yeba population ala la pose nini pour comprendre pour permettre au proposer bango ba solution apena mambo fana na bureau ezati ndi bomoni lesi na bongo kande bomona na bilili aye ayambami pe ba ninga ba militaire ya la police ba yambi ba pesi rapport asali pe message na ye kwa sala ki wana pona kotalisa na population ya Ituri ke makambo eza normal makambo eza bien makasi pe population congolaise nyonso en tout cas yo mtebi ke o soutenir ba rebelle yo mtebi ko ngai na soutenir batu moko ya libanda wa mona mboka te masolo pona mboka eza pona bana mboka surtout ya République démocratique du Congo ba abonné na biso même na poto ba o baza ba congolais bazo continuer kotinda ba message na bango bazo continuer ko sala ba effort ya komela ka biso tout ya ko encourager musala ya ba FARDC na ba wazalendo population congolaise nyonso même ana Kinshasa ba manifestation ezo continuer ba déclaration ezo continuer kaka pona ko soutenir ba o baza bana mboka po déjà ba mona ki na ba effort o ba sala ki déjà walikale ba rebelle bango moko après ba affrontement ba comprendre que ba affrontement la tinate ba wazalendo ba makasi ba FARDC ba makasi bango moko ba se décider ba longa ba senga négocier do ba komi na suka ba tali bina que force eza li souté donc la force ezate et là on y au sala il faut to longwa to se retirer to senga dialogue na ningi moko ya bien et permettre biso to dialoguer ceux qui peut ba roger la chata mawa batiki la biso ata makambo na biso tozonga ata na ba pays na biso ya kimia po awa tango ba affrontement salema elingo lo bateki otika la kaka vie okimi pe ba kangi ba bomio mais ceux qui ba négocier et permettre ba nous bazonga pa na bango envie bazonga la santé madame ndeko moni ke walika les populations ku telemaki population ku telemi et sepeli et beteli ba FARDC maboko et beteli ba wazalendo maboko et soutenir congolais nyonso a telemaki à soutenir ba FARDC pour nani pour moka et que liboso il faut armer na nevanda défense nene zala ya malonga ba oba protéger mboka ba oba protéger makamto sala ba oba protéger ndenge moko pena général obomona déjà na bilili bazon c'est la sur vidéo yango ba illustrer yango bomona ndenge ni ntanga silisi ba rencontre na azongaki pona ko déclarer lisusu ko yebisa na population nyonso ozala na Kinshasa ozala na Kinshasa te ozala wapi kolekisa bongo ke makambo eza normal kinya penza ezali d'ailleurs mtozo bango mboke ezokene na mboke ekena okabola te
ba FARDC baza ba wazalendo baza ba général militaire baza ba gouverneur militaire baza ba o bazali o ngai bazali bango nyonso wana bazali kaka mpona kosoutenir ba initiative ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azosala mosala na ndenge ya kosala te avec la diplomatie agissante azotambola partout na monde oyo nyonso esengi kotouche oyo nyonso esengi oyo toluka contact na intel kaka mpona kolakisa ke tolembi makambo ya guerre toza na posa ya kimia azosala yango en tout cas avec joie pe liberté kolakisa na monde mobimba ke biso toza agressé kolakisa na monde ke peuple congolais etelemi mpona mabele na ye nde masolo mpona mboka oyo eye lisu mpona kosala ba analyse sur makambo ya bongo nde masolo mpona mboka oyo en tout cas tobele na ye nde masolo mpona mboka oyo eye lisu mpona kosala ba analyse sur makambo ya bongo nde masolo mpona mboka oyo en tout cas tokolobela tokobanda lisu koanalyse makambo mosusu bacontenu misusu bamessage misusu esalema ekóma na niveau ti topesi mpe population maloba mpo eza masolo mpona mboka population balobi déjà ba analyse auto ba sala car ani bomoni wana donc ba militaire pe bozomona na mituka pour illustrer image ba militaire wana bango wana nde bazo sala ke peuple peut à vivre pa makambo ezo salima déjà pona mboka ekende liboso pour armer la biso pe déjà etelemi na ninge mo ya bien et la kisi déjà ndenge nini il faut ko défendre mboka yo mutebi koza congolais c'est le moment ya otelema. C'est le moment où pour soutenir pour soutenir l'initiative du chef de l'État, pour soutenir l'initiative oyo et na kati ya armée. Le autre comme on a ba jeune pena mo se blème na ngana kota armée pona bungela mboka ba ju courage. Liboso courage wana ezala kité mais na reine ya président Fachi apesi pe ba jeune courage. Apesi bango pe poser ya kokota armée ko intégrer la police le même bana basi. Le autre moni déjà vice-ministre ya intérieur ou aza awa na Kinshasa alakisaki déjà ki asalaki message na pona kolakisa même na bana basi ke toza limité te biso nyonso tokota na armée kaka pona intérêt ya mboka ndo moni émission o masolo ya mboka tokoya na ba analyse ya ba actualité nyonso o toya nango kaka pona mboka ekende liboso wana ezalaki pona biso ya liboso o ba illustrer ba image ba illustrer ba vidéo nyonso wana pona kolakisa ndenge ni général déjà apesaki message na ya kimia la population nyonso baza na partie est mais la population particulièrement baza na kati ya Ituri mais message mususu oyo elie batu oyo elobisi batu ebele eza oyo tolobela sikoyo ezali oyo esalemi rencontre ya ministre ya défense ya République démocratique du Congo na homologue na ya Sud-Afrique ya Afrique du Sud dans bakutani na Afrique du Sud déjà boyebi ke na janvier Azali, ministre de la Défense, il y a Sud-Afrique, l'Afrique du Sud déjà, ministre de la Défense, il y a Akitaki Awa. Le col Akitaki Awa, Ayaki pour la Gosolola. Mais continuité, on sala. Continuité, on va sala. Le contenu, on va solola. Compromis, entre bangomi balé en tant que ministre de la défense pour le long on m'a à travers SADC à travers ya EAC à travers la communauté africaine à travers l'Union africaine mais le long est-ce que ma camone ko continuer koleka est-ce que ma camone koleka après rencontre oyo penini ba rassurer na peuple congolais na rencontre wana document ezali oyo gouvernement ya Afrique du Sud et publié qui pour la accord pour la soutien na bango na République démocratique du Congo image ezali bomo na vidéo wana bomo na plutôt photo wana o ezola kisa ba accord o bango ba sali o bango ba zola kisa que soutenir le peuple congolais il faut ba retrouver kimia bango nyonso wana ba telemi pour la kisa que en tout cas peuple congolais il faut tika mambolela pour la guerre il faut tika mambolela pour na mambo est il faut tika mambolelo pour na mboke kabona lisusu te pe erotika la kabona te congolais nyonso telema ndenge gouvernement congolais telemi no monique ministre ya défense na biso ya République démocratique du Congo Gika Bongo alayaki na Afrique du Sud rencontre moko visite moko officielle car pour la recevoir pour na makambo document ezali oyo gouvernement ya Afrique du Sud est publié après rencontre wana objectif ya rencontre wana nanu ezalaki pour la relancer la coopération militaire bilatérale entre les pays entre RDC et Afrique du Sud. Mais la coopération militaire, on a école de soutien de Caliboso. Ah, baby,
ba militaire po baya il faut Sadek wana erotinda et rotinda après ba komi na bango se retirer bango moko o to longoli ba militaire ya pays bo o to longoli na ba o to tindi na ndambu bo siko Afrique du Sud yemo azu décision azu pena makambo en main alobi makambo na tinda lisusu à travers ezate makambo na soutenir lisusu o après ezate eza yemo konde a otinda directement soki aza na posi ya otinda soki aza na posi ya soutenir soki aza na ba fonds ya kotia enjeu pour la République démocratique du Congo, les militaires ya Kinshasa, la République Mobimba, les militaires ya RDC Mobimba va vivre dans la formation accélérée à les militaires, ceux qui sont déplacés. Afrique du Sud a lobby déjà. Yemoko a soutenir. Yemoko a TMI. Donc, quand on a déjà un document, on a pas photo, mais pour illustrer entre ministre la biso, Guy Kabongo, on a déjà une image, on a côté Bavani, na madame, côté Bazana Yoana. Donc, Bazana pour moi, le Makam Misusu. Le déjà Makambo est très importante pour la biso, surtout Bakongolais. Ah, ils ont les Kambouyamboka. Quand les Kambouyamboka, on a une opposition. On a la majorité. Ceux qui m'ont dit la majorité, non, c'est l'envoi. Ceux qui m'ont dit l'opposition, non, c'est l'envoi. Pays où ceux qui ont dit, est-ce qu'il y a un donc, nous avons une photo, déjà ministre de la Bisso, Azalaki déjà Kuna, maître Gika Bongo, Azalaki Kuna, en Afrique du Sud, Bazawana, Babangi, Baleba Solo, qui déjà ma caméra très important. Madame Obozomona, Madame Ange Mocheka, ministre de la Défense, il y a Afrique du Sud, Basolo, qui m'a belé, surtout relancement de la coopération militaire bilatérale na ba pays yango mibale surtout non wana pona makambo etali mboka bango ba kolobela la bango économie te oyo bango ba kolobela za défense mboko oyo bango ba kolobela ezaka makambo ya mboko ne bozomona bongo donc Sud Afrique déjà est déterminé déjà et la kisi mopanzi na ye o azali pour awa déjà ba rumeur et bandaki déjà ko mata trop que ba pays nyoso basundoli biso te basundoli biso te en tout cas ba congolais bo banga binoté tozo basundola maté bon on a déjà nengeni ba coopération et bandi déjà ozonga ba relançango avec force awa tango ba relançango et ozala na makambo susu e ko intégrer o ba formation accélérée ya ba militaire et ya o ko soutenir ba militaire na biso même si ko déplacer bango balongo awa ba ke pays mususu kaka pona ko matisa niveau ya armée na biso et au salema pour déjà à part Sud-Afrique déjà boy l'Afrique du Sud à part bango et ça peut na ba pays souci ko ya après to ya olobelango na ba numéro o ekolanda en tout cas ba abonné na biso bino botika la wana botika la kaka bayoka news TV bo partager pena lien ba tu misusu ba intégrer sous communauté o ya bayoka news pour à part na YouTube tozali sous wana te tozali sous na WhatsApp donc tozali sous na mambo belé ya osala tozali sous na mambo belé ya lobela mais soki ola awate est-ce que na ba page misusu ba lobelango donc il faut que lobela donc makambo nyonso to lobela il faut qu'on relancer yango pe ba o bazo ba la nan pour bango ti siko c'est comme si ba la mukala nte il faut makambo to transmettre yango pe pour problème sous ces informations pas peuple congolais problème sous ces informations mingi sous mais congolais aye nango à transformer ngo surtout ba o bazaki ete baza ba infiltrer la communauté congolaise bango nde bati baye koboma maka po a ba corps déjà bana ba objectif ya ba coopération ezoyebana mais siko bino nini bo esala ke bo changer information bo mema na bandingi na bino soki ezaki motema babete soki ezate ke bolingaka mboko te mais pona ba congolais ba vrai congolais ba opela to lingaka mboka information pesa ngo ningi ezali Gika Bongo aza ministre de défense akutani na homologue na ya Afrique du Sud mais mango ningi ezali koyati na ba analyse no ya lukuta pona ko déstabiliser forces armées ya République démocratique du Congo pona ko déstabiliser ba wazalendo o ba telemi avec force pona sala pona intérêt ya mboka koyate pona ko lembisa ba jeune o baye ba telemi pona ko sunga peuple congolais nyoso elanda nzela ya bien koyate pona ko déstabiliser ba jeune o ba telemi ba intégrer armée donc ba message wana en tout cas peuple congolais ko tia nango matoyite te ate poto kumisa ba rebelle te ate poto lakisa makasi ya ba rebelle et pas la biso te ate lakisa force na biso ezawati force na biso eza et pas ba FARDC force na biso eza pas ba wazalendo force na biso eza la jeunesse congolaise
biso nde photo telema mais biso ba congolais mingi tolinga komi pesa na makambo ya mutaye aye ko annoncer biso ke babotoli biso kandi babotola donc biso to sala ke forte yango biso toye awa pona kolakisa pe ba force nini au République démocratique kaza nango force nini ba Barcelone baza nango force nini ba FARDC baza nango et sous kaka a te poto analyser sur ba sujet ozala tellement ebelé tozala na ba invité tozala na batu ya ndenge na ndenge otoya surtout continuer ba analyse to même ngo lisu na dimension mosusu document o bomo na ba relancer o bazongiseli biso a photo oyo eza biso a te d'ailleurs sauf ya fiyo mona ki ba combien na anglais eza ya biso awa te eza ya gouvernement ya Afrique du Sud après rencontre wana nde yango moko pene moni moyo otikala boye eza te il faut tolakisa mopanzi nini biso tozaleli tolakisi na monde entier ndenge nini toza makasi même kozala biso moko tolakisi déjà ndenge nini toza makasi awa sikoyo bakomi déjà korejoindre biso na bapays misusu donc tokomi lisusu makasi koleka makasi po tozalaka déjà makasi tolakisi déjà force na biso oyo elakisi déjà na ba congolais misusu botikali botika des informations pesa information ndenge ezali botika ko intoxiquer ba congolais po awa déjà bakutani boto ebi biso nyonso ndenge déjà bakutani ba objectif ezana batu déjà babe kotanga anglais déjà baomona déjà baoyeba déjà ndenge ni makambo ezokendela en tout cas ya oloba pena mingi lelo ezalaki kaka sur deux points wana ndenge nini Pas général ya Ituri, pas gouverneur plutôt, à ça qui message naie, à tambolaki, mais la simia kozonga nengeni na zonga ki wana nengeni ni ayamama ki. À ça qui message naie ou aloba ki Ituri est calme, nyoso kuneza normal. Et l'eau comment tu sais beba. Oh ba affrontement, kuna affrontement ezate. Yé moko na message naie, pour te retirer message nyoso molaite tina suka kota zoloba loba wana. Pour amisusu boya comprendre te mais illustration on a né yango to yeli to analyser to like sabino ke message na eza ki boye pour so to tie message mobima et osateur ndenge bomoni wana ndenge yaki pe ndenge nini waza ministre ya défense na biso maître Gika Bongo ndenge nini akutalaki na homologue na ye ya Afrique du Sud pona kolobela makambo etali mboko basolaki na bango modèle mais oyo pena etali ba congolais oyo pena intéressé ba congolais ezali makambo oyo Afrique du Sud a pesi position alobi ke biso nyonso en tant que ba pays africain pona Afrique biso toloba mpaya zate elingo lo batoza biso nyonso tata moko mama moko po pays na biso esangani na ba pays misusu mboka na biso toza ba poso moko na ba pays misusu tozo lo ba pe minoko moko omona be ba pays francophone biso nyonso mais tolingani neti yango wana Afrique du Sud nan etelemi pona ko éclaircir ko lakisa nan exemple ko soutenir nan ba forces armées ya République démocratique du Congo, ko soutenir RDC, ko soutenir le gouvernement ya République démocratique du Congo kuma me pas premier ministre Judith Suminwa, ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba initiative nyonso ya nango parce que guerre ane banda kala maintenant nazo courage yo lakisa na monde que guerre existera nani nazo courage yo lakisa na monde que batu to kufa nani azo courage yo lakisa na monde nani azo ko agresser biso nani azo courage ya ko bimisa ba rebelle en public. Ce que ça Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moté yango wana coup de chapeau la président de la République na ba effort ñu soit sali pour na armée na biso mata armée mati et comme si na niveau ya ba partenariat et comme si na niveau ya ba formation et comme si na niveau mo ba pour ba kala mingi risque peut to comme na niveau international ou et permettre biso to mundali so pour na mboka mais yo siko mtoza na yo infiltrer ya ba congolais hôtel mapo ni na makambo na biso oyaka o loba makambo zanga tina hôtel mapo ni pona koya kolembisa pona ngi biso pe hôtel mi beza na batu batele mana kula ba lobi biso pe photo hôtel mato bunda pona mbonga mais là ana batu mo balamukaka na ba air wana abimi kaka pona ko déstabiliser abimi kaka pona koya opekisa bat batele mate ba bunda te pona mboka eza nango important te mais où est très capital pour les Congolais soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Quand la mato ina biyoka yoka ya moka, faut te dire que ba infiltrer bazala kala bango. Atawa ba infiltrer bazala mais quand la mato ina biyoka yoka. Tia pena mato ina yo na bayoka News TV pour ola na ba information ya solo. Tia pena mato ina na bayoka News TV na répéter pour ola ba information ya solo ba analyse ya solo makambo eza vérité ba actualité ya solo. Pour ceux qui ont bon côté, côté on a autour de la eza place ya ba filtrer.
publication ya ba infiltré donc eloko moko ti baloba bien pour la biso mais biso nyonso en tant que ba congolais moral eza ya okita omoka eza bien okende déjà na ko gagner makambo putalaka déjà ba rebelle bango mo ya ba moni que force esili wazalendo ya makasi force ya makasi ba se retirer akomi kutu ko supplier ko senga te on a venu comme supplication du gouvernement que dialogue est ma dialogue alors que bazeli bango na dialogue basali minene bakase lokola basali minene to ko affronter to ko luka ba kombe mata OK wazalendo déjà télémaki ba bosana que faire des déjà avec déjà accès à makasi avec déjà relèvement au ba jeune ba yenango donc comme déjà na suka un grand merci tabino nyonso obo continuer ko s'abonner pe ko landa ba actualité na Bayoka News TV surtout to ya biso nyonso to soutenir ba obaza forces armées de la République démocratique du Congo ba faire des bazana pour na makamu ya mboko en tout cas on dit ba sécuriser mboko en tout cas félicitations pour la Congolais nyonso na minso ba comprendre même ba projet ba tout que quoi ils déjà na mai à travers oyo eye na kati ya armée na biso. Merci pena na ba onyo to bozaki libaku ya kolanda émission oyo masolo pona mboka masolo msezati masolo banozala pona mboka tondolola ningeni ko relever ba défi ningeni ko kende lisu na suka ningeni ko mialisu makamu ekende lisu likolo. Prochain numéro peut-être tozala na invité to continuer sur ba analyse ya makasi na ba information ya solo. Merci na bino nyonso ba obo zwaki libaku ya kolanda biso en tout cas nga merveilleusement dans la pena nesengo ya makasi ya yeba ke bo s'abonner pe bo aimer lisusu. Merci lisusu na kwa la na sima caméra Jordan Ndeko. Merci na bino nyonso ba obo za ba abonner na biso. Un grand merci na bino nyonso to continuer sur ba analyse na ba prochain jour oyo zoya ciao.